bande konanga to pesi bino matondo mingi ba o bolanda biso na chaîne o tango nyoso to website bino bokota na kati ya chaîne o bo partager po boyoka ba news ezobima ya kitoko ya fresh ya tongo référence au bino webi international bomba mabe weza bitakwira babenga IDPS banomanga na kriwa na bomba mabe kombo nanga eza kisambu mawana Eric lelo tozolobla actualité ya marche tosalaki na actualité ya ministre ya justice na actualité na ya batu ya CPI na actualité ndenge ni Kabila siko azokoma ka mbembe o toyebisaki bino bokoyeba siko nini ezoleka na FCC KO. Bon, tokoti na masolo ya actualité na biso ya marche bomonaki esamaki etandi ya RDC elekaki kitoko ezali marche pacifique na kati ya marche wana totambolaki mais baboyaki biso totambola autorisation ezaka ya kosinale po totambola na article 23 na loi na biso ya mboka epesi marche soki bomoni clair te population azana se ya kotambola po na marche wana na article 64 epesi biso courage elobi batu nyonso o bakanga avantage ya peuple batu nyonso bakanga pouvoir en otage esengeli ya kobima poko botola pouvoir wana na makasi mais siko biso batelemeli yango pona covid mais totuni tango Olive akenda kofongola hôpital na ye azaki na plus de 300 personnes ezali pona covid tozo respecter covid mais bango nde balingo profiter na kati ya covid po batufe chef de l'état po batufe peuple avantage ya peuple tolobaki mutu nyonso atelemeli avantage ya peuple na place bango baitufe biso nde tokotelemela yango yango bomonaki bapolisier ebele bomonaki baimage eza oyo bazolanda kutu fwa kidiongo mbangu ti bakoti na lipango ya batu bapolisier eske wana ezalaki mpona bakombata bapolisier bakoti na kati ya lipango ya batu bafongoli porte bapie papa comportement wana tolobi pa Félix Antoine Kiseke Chilombo toboyi yango marche na biso ezaki marche o totambolaki bomona basalaki tout kobeta biso ba gaz kobeta biso ba arme boye papa je ko babete gaz boye pa so ezaki arme mais babomie ya libumu mais nzamba sungi na minito aza bien n'hôpital mais eza passe mingi poto za matanga ba combattant na biso belé ba kufi l'état zo reconnaître car 3 mais na minute baza déjà 8 basale qui déclaration ba telemel fait ministre na biso intérieur atika qui laisser aller ba simisi et touche et on parti à lobby a démissionné ba simisi et touche laisser aller examiner batu wana ministre intérieur foye bake batu FFCC otobenga batu FCC FFCC wana bazana complice kobundisa président de la république na niveau nyonso ezaki passe pour nango mais bobosana dossier ya malonda ndenge tobimaki wana bosana dossier ya malonda eza déjà bakundi yango malonda rotikala kobima te omata okita malonda egesimba te pona biso peuple tobimi na nzela pona malonda toboyi yango place wana président de la république na seni basala biso audit toyeba nani bageraki mbongo ya seni ndenge nini banani basali musala bien banani basali musala te oya mabe to carte tobwaki oya malamu oya za peuple congolais totiki na place wana
tobakisi batu musu na kati ya bio mais candidat oya peuple au peuple nyota na seni eza Christopher Ngoyi ya société civile yene akozala po alongola difficulté au peuple azaki na ona kati ya seni bobanga na binote masolo eza kitoko na minute otolo baboye na conseil de ministre esalamaki lobi mais ministre de justice babengana ke lisusu neti mbwa lelo asali lettre de mission à Kotisi poni obengi ya meite fa benga ya me ayeko comprendre que ba memaki une erreur ayeko comprendre que a perdre musala na ye pone na yebisi bino na kati ya Congo ezaba histoire akotikala kozala ta burumese te ministre akotikala kozonga te yoka famille politique ya FFCC bakosi ete tamba basaba manetaire torocha kombo na nani Fatigo ya Tongo Félix Antoine Tshisekedi ya Tongo président ya Tongo bitakuya ya Tongo aotika kozongisa ete donc omoni ndenge bakosa bino lelo bango nyonso bakosani na profiter koloba ministre na biso Etienne Longondo faloza suivre faloza mayel na bato FCC oza otikleki laisser aller vice na yo wana omoni ndenge alingosi miso touche fongola miso vice na wana akotaki batu ya fo po baza place wana po yo zalaki kotambola trop yango wana siko omoni yango mais na sepeli kaka po audit ezali président atie audit pasa na commission wana et poste basa audit donc fongola nde misu tushi wana esimama te mikoyela tokopesa bino baliste ndenge ezoleka kuna tozokende mbangumbangu mpo ngonga eza ta eza mukie na miniti oyo bato CPI deja baza awa babanda okita lobi groupe musu ekita lelo 10 semaines wana samedi baokita kaka sur le terrain Kabila aza mbeya akimi abangi abi basanga mukwa taselemba we uo toyebise papa awa baosalo mukwata batio na selemba bakosambisa ye awa avant okende CPI awa fokotila biso mbongo na RDC batio na kitalatala mutu nyonso oalingo tala Kabila na prison ofuti mbongo oye otaliye mbongo wana erezonga na trésor public pona kosunga bandeko ebele mais na yebisi bino FFCC bazoyeba te siko président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de boulonnement Biki Rouge bolingo pe volonté elikia azana kati nango bazoyeba te politique azokende ba général nyonso baza awa banda jeudi réunion esalamaki conseil de sécurité esalamaki baza awa tina mise en place bazoyeba te siko politique ezosani yoka président yebisi bango bosalanga technique pona bituma ya ese ekoki osila ndenge chaque général appelle ce plan d'action ya bitumba ya ese siko oyoba ba général ni basala musa ba général ni basala musala te papa eyineli bango lumbe mwete lisu likolo ya lisu bobosani ke auti na famille IDPS donc atie état de droit ndesi ko komi otengisa ba général ndenge ni bakosala musala na ba papa soki bokoki te mukwa taselemba we uwo nomination eyosama kala mingi te bango baza a général moko obima te nomination pe eyosama kala mingi te kuna na kati ya masolo nde bazokita kaka se kokita ezokita kuna donc itere ezoyinda CPI azosala musala na ye kote mpe baespere
bazo sala musala na bango ya contrôle. Na bisi bino politique komi elengi. Bazo comprendre te président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Place azali bazo bate a komi sikoko frappé. Président Félix fongola misu o lisu tolobara lisu likolo ya lisu. Coup d'état nyonso balinga kosala ekwei na maye wo. Ngai na lobi boye président Félix ndenge osali po ba général sala yango sikoyo na institution nyonso ba gouverneur basala bango pe eloko wana bayeba na azosala te. Nayebi na basoda bakosala yango pe informe eza na basoda sala contrôle na gestion nyonso okoyeba na azotravaille bien na azotravaille te. Ngai na lobi sala contrôle fongola misu po totika na 3 ans na kati ya 3 ans na neti obandi deja na bagénéral zonga sikoyo na kati ya gouvernement ndenge osala conseil de ministre bapesa bateknike nyonso okoyeba ministre nini oyo azotravaille te ya biberon mukwa taselemba wewo état de droit oyo tolobi esengeli ekota makasi tozo soutenir yango tina suka. Président Félix ministre ya justice tema à connaître président Azakara moko atiki lettre de mission ndenga kotisa yango wana esili justice na biso balandela président landela justice na biso ba dossier tout bazosala magui eza makasi mbongo mpe ezotambola makasi naosepela comme bazokanga bato ebele. Justice na biso wana balandela mpe bajuge bavoka oyo baolia mbongo bokomi kodémissionne mpo na nini bajuge te bokima na moto te bozala malembe bokomi odémissionne mpo na nini bozala wana bodémissionne te cour constitutionnelle batikaki kaka na 2 mois 2 mois na 9e mois awa baochange bango déjà na 9e mois awa président atiaka 3 nayebise bino 3 mpe bauta na parlement 3 mpe bajuge oyo président nomaki bakotia 3 président kobosana te toyebisaki opération na bango banda opesa ya poison sirikui wana esengeli ya kolanda opération na bango bapesa ya poison. Nani ayaka na poison na Congo ezaka sirikui mulai ya kosilisa bato mayele. Président landa basirikui wana nyonso landa yango na lobi gestion ya mboka nyonso na institution contrôler makasi oyeba na azosala te ba paiement eza freiné mpo na nini oyeba mutu nango landela yango fort ba paiement ezo freiné mpo na nini. Président na minute oyo toza na takutu ya olese te. Président de la République saila biso effort nyonso pesa biso badonne place bazo kase intérêt ya peuple biso nyonso tokokota nango. Président yebisa bango don nyonso tout eza ne togangeli bango na conseil des ministres bamona rango na minute oyo mutu akokosa peuple congolais aza te. Président Félix nga azoloba air nyonso 2022 toza na posa nini toza na posa recensement normal. Cadre recensement na pesi be stratégie na ngana
nakotika koloba ngo te na nda koloba tango nyonso nga za grand mobilisateur Bitakwira to mobilisaki na pesi bebe stratégie nanga 2022 recensement nga sengi nanga recensement comme patriote na ebisi technique ya recensement toza na 3 organes et ça la makasi chef de quartier chef de riz chef de localité bango wana 3 esengeli botela biso ngo ya bien bafongola miso bango nde basalaka musala moko ya makasi nazo profiter pour na koloba monsieur gouverneur ngobila bakokanga yo makambo esami ya marche bobomi batu na biso ebele la police numéro 1 bakokanga yo po basimisi yo touche babeti masasi boy batu ebele bakufi donc yango wana mutu nyonso kokanga avantage ya peuple biso nyonso toza kaka na nzela yango toyebisi bino Kabila bosanaki awelaki parlement toza majorité aweli sénat mais eloko moko bosanaki justice eza indépendant abosanaki yango ende Félix akotisi yango état de droit euta na IDPS nde atangisi yango lelo baosala musala na bi président landela siko justice na biso bien yeba magwini ezosala ma place wana tous les dossiers yango wana toza na matanga moye ya kokende musika eza te toza na mawebele awa na kati ya parti donc ezopesa pasi mingi basibleki biso mais nzambe asungi biso bato ebele toza na bilongi shole aza na cicatrice na mutu poka na makambo oyo ya marche basibleki biso mais bakoki kozwa ndenge basibleki te bameki kobeta jeko bameki kobeta pe shole bazokisi jeko babeti gaz mais suite eza ya bien po masolo eza kitoko toyebisi bino malonda bobosa na yango naza na 3 association elenge mosala groupe théâtre folklorique tango nyonso tozoyebisa bino toza na posa tosala politique toza na posa te toya kotika bato na politique mpo na lobby tobatela pouvoir na biso ti sikoyo toza ma stratégie ndenge nini ya kobatela pouvoir na biso mutu nyonso kokanga avantage ya peuple toza na kati ya nzela mpo tolakisa bino kala mingi te bokozwa deuxième bord mpo na parlement na biso moko todessus donc tozwa deuxième bord mais yango wana numéro na ngai téléphone mpo bozwa biso bien plus 243 85 44 97 72 7 na suku plus 243 85 44 97 72 7 na suku président na suki saboye bakomi konleve batu na baketi bazongisi opération na bango wana o basala tout opération wana toza na poste nango te mais susi nango eza makasi mpo bayaki na parti kobeta biso susu masasi kaka na kati ya parti balandela bien fo esalama enquête fo esalama batu nini babomi bakombata batu nini baye na parti awa kobeta masasi bamba mabe yango wana boza ebele toza na susi ebele makanisi na bino bafinancement na bino beloko na bino so botindeli biso eresoutenir biso bamakanisi na bino ezalaka bien toujours bolemba te bokourage biso bopesaka biso yango wana boza ebele en tout cas bambote ebele place boza makanisi na bino tozoba nzambe asoutenir bino bokende liboso ekende musika ya 100% ndenge bozo soutenir pouvoir oya ya peuple d'abord na kati ya nzela toza esengebele botika mala